ba détail au moins ande ba tie date ya concert siko bolingi suni eza la festival eza la concert l'essentiel Koffi Olomide assis à pesi date ya hippodrome de Vincennes le 19 juillet 2025 un point et un trait et pucha eleki na epucha wa liboso wana oso ito ebi banani nani o bayembaka JR33 senini asimbi biki rouge a corriger ongai ndena leki bandanga na longwa la quartier latin mutu musuta remplacer nga papa okosi oki JR33 nda yembi oki JR33 nda corriger ba voko na yo salaka na epucha ba série wana na ba temps wana tozo mona ye na ba émission la biso na ba YouTube tozo côté na ba miniature par-ci par-là Koffi Olomide soit salika sortie médiatique na ye mutu tout il faut ça il faut alobela donc hippodrome de Vincennes ils ont promettre déjà parce que biso de Koffi Olomide répertoire na ye ekuba wane ezate ko non ça qui fanatisme oh te soki ceci c'est là non. Pour 47, il y a 47 ans en carrière. Ils ont ébellé, c'est beaucoup. De tout ça, artiste n'a pas Koffi Olomide des chances. Parce que tu as dit qu'avec Yé, donc nous avons confiance. Jamais décevoir biso pas en jamais ko décevoir biso et nzambe akozala toujours wana akoz tambwane longo na sepeli parce que artiste na biso na ba déclaration ne auti ko sala wa pour na concert oyo alobi ke nzamba zana kati. Voilà, merci très chers abonnés pour la fidélité na bino na chaîne na bino bolingaka MJ Télévision. Merci Naemoko, la première dame d'Orléans, madame Mami Wanjamote, ma papa Misha. Merci na bino nyonso bolinganga Sylvie Bahati wana na moni Koffi Bonianga na States Pire Petit ale Quadra Koraman. Babito sakande tolobaki kwa Koffi Bonianga na States. En tout cas, voice jour no tindelenga et salenga plaisir ton okio obike Bahati vienda bina tinde pala yo. Parce que pikolo courait les capenza te mais tant qu'il a tindu et pas nanga bi Koffi Bonianga tinda voice n'est pas Bahati. C'est que moi considération Zali Koffi Bonianga je te sali bisiko Zali na kati ya États-Unis. Merci énormément na bino nyonso bosunganga président JP Massamba, merci beaucoup. Merci na Kwami Chaka de London, ba merci ebele sans oublier Eddie Mandeti na kati ya Bruxelles. Très chers internautes, kola muka tozui programme ya pasteur Christian Dakumuda. Donc corps ya pasteur Dakumuda ve mortuaire et kozala le 30 janvier, non le 31 janvier, parce que le 30 janvier messe d'action de grâce et kozala na résidence familiale na Livulu na résidence familiale ya famille Kimbukusu et pas ya ba pasteur na biso Christian Kimbukusu alias Dakumuda bisika ya kolela bisika ye pa bande ko vanda donc messe ya action de grâce et kozala kuna na pourquoi ndeko nyonso eba ki pasteur na biso Christian Dakumuda topé Christian Kimbukusu so le kiwana déjà pour la messe et action de grâce et que ça vraiment bien donc famille Kimbukusu bakozala na bande ona biso o ba uti poto bakozala na bana pasteur Dakumuda bakozala na pona kozongisa gloire et pas ya Nzambe parce que biso bana na Nzambe tolelaka toujours na prière parce que Nzambe alobi Bible zoloba na ba circonstance nyonso to sa nini tokumisa toujours kolo, raison pour laquelle famille Kimbukusu babona bango kozala indifférent envers créateur na bango babi il faut basa nini bakumisa bazongisa lokumu epai na ye. En ce qui concerne les programmes des pasteurs Christian Dakumuda, donc
Oh bande qu'on a so batindenge à mettre Lola na Bruxelles. O azali frère cousin il y a pasteur Christian Kimbukusu alias Dakumuda. Les programmes des obsèques de notre frère pasteur Christian Kimbukusu alias Dakumuda Newman se déroulera comme suit. Le 30 janvier 2025 à 18h, prière d'action de grâce dans la parcelle familiale. Le 31 janvier, veillée mortuaire au terrain GD à Lemba. Le 1er février, exposition du corps au terrain GD à Lemba. Ce corps est longouana na terrain GD, bakomemangoti na place des artistes. Et puis après, on a des enterrements et kozala na nécropole. Na nécropole bisika pi pasteur na biso Christian Kimbukusu akope mapona libela et puis si pasi et puis si mawa parce que famille Kimbukusu topé pasteur na biso Christian Kimbukusu bien kaza sou invité azoe basu elo côté parce que etsikalika aposwa pamba esprit na SKI. Mais si pas si peu mawa pourquoi? Parce que pasteur Christian Kimbukusu topé Dakumuda bolimbisa na bengeka Dakumuda mettre Lola na Bruxelles papa ma passa côté nyenga regarder na bengeka Dakumuda. Dakumuda ndazaki wana de son vivant azaki président et orchestre l'Avignon esthétique. Après wana ayeko ma pasteur. Mais chose grave, tomoni ni nani tomoni ni nini ministère culture art abimisa mbongo pona ba obsèque ya Dakumuda tomoni ni ba pasteur église corps du Christ président ya ba pasteur ya nini ya MCC tomoni ete mutu mota bimisi mbongo famille ya Dakumuda nde ba s'organiser ou ba kana poto ba boye bembe ya ndeko na bango pasteur Christian Kimbukusu et traîner et ou mela na morgue nde basali nini bazui décision babino bango moko basala nini bazwa charge ya ba obsèque wana iso sa soni pe pasi parce que ezaki hier lobby na jeune de appel ya ndeko moko za na France abi programme matanga dudu les andeni na PC programme tala ezabo corps ko ya job abi papa moko ya musicien kufa ucho kufa ya OK jazz banda kufa papa Noël aza musicien munene abetaka na ba papa Franco ba papa Lutumba Simaro depuis akufa babe akufa avant kutu vient na biso dudu adula abi corne fallait ba rapatrier ngo e yabo parce que abi papa na azabe parmi batu o ba sele belé na musique na biso babiti le lokor a papa Noël tu papa Noël dans kombo de kwatanga ki papa Noël ne doule ti le lokor na ena no yete nde famille Dakumuda batali babi non to ko tika ndeko na biso boyete ya umela na nani na ndako malili to sani to bimisa e. Donc famille Kimbukusu en tout cas bravo na bino parce que vous salé loko ya malamu ko umela ko zela en tout cas kitoko vraiment en tout cas pasteur Christian Kimbukusu molimo na epema vraiment nakimia. Très chers internautes, merci beaucoup pour la fidélité na bino na émission oyo. Merci beaucoup na ba soutien na bino à travers ba artistes et musiciens na bino côté à Weranson. Tozo zela parce que Mikolo Tikali ya kotanga le 15 février wera kozana arène à Grand Paris bisika puis toko vivre participation ya ba anciens musiciens na ba Johnny ba Serge Mabiala ba Bill Clinton bango tout ba kozala vraiment wana parce que ti lelo bazaka toujours obéissant bazaka toujours na se amibeko ya Weranson ba respectaka e en aucun jour batinda batina bango ba finga Weranson batika ko sala ngote et côté ya Kofi Olomide ndenge ka toyebi le 15 février yepe ako se produire na Londres. Kofi Phil nazo profiter de l'occasion na signaler binoke deux clips déjà et utiko koya lelo ya ba chanson na bino o bobande ko zela tango ebimaki bobaki nzembo boutique eza nzembo mo kitoko remix ya pucha oyo eza nzembo mo kitoko me ba clip lango Kofi ko sa ngo muko nini Kofi saka ba clip ya kitoko Kofi umela te pona ko bimisa clip. Alors pourquoi cette fois-ci Kofi a umeli bo pona bimisa clip? Kofi ayoka kolela na bino tebi Kofi azala toujours mutamayele Kofi asala makamna na sentimate ba clip na bino bosengaki yango wana ebimi epucha yango wana toza pesu na nani boutique ebimi ka lelo
so ke kamba na siko kotika siko na nani page officielle ya YouTube ya Koffi Olomidien le GOAT okomona déjà koma batu ndenge baza vraiment kotala nde bazotala qualité ya clip wana esalami na ba norme moko en tout cas non et puis nzembo na sepeli na ngolo kola epucha non epucha eleki na epucha wa liboso wana oso ito ebi banani o bayembaka JR33 senini asimbi biki rouge à corriger ongai nde na leki bandanga na longwa la quartier latin mutu musuta remplacer nga papa okosi oki JR33 nda yembi oki JR33 nda corriger ba voko na yo salaka na epucha ba série wana na ba temps wana et bo sakana ke bo sakana na latino pour vous dire que Koffi Kande Tolobaka azanzeta mbila ba okata et kola toujours donc résultat yangwana et pucha en tout cas chanson moko kitoko JR33 félicitations continuez boye va de l'avant et félicitations na ba musicien tout ya quartier latin oh ba participa qui vraiment na album Platinum volume 2 en tout cas binonyo so boyembi kitoko mais beaucoup de fleurs naza ko boka na moko Koffi Olomidien et pourquoi pas aussi ko boka suba fleur na mwana na biso na ndeko na biso yaya na biso leki na biso JR33 o lelo azolongola o lelo azosengisa ba musicien belé kimia o lelo azopesa ba musicien belé tension nebi ke ba msusu ba oke pucha ba okukate ba luka pe ba kota suba studio JR33 félicitations. Voilà, très chers internautes, dans 2025, bah programme eza ebele. Déjà semaine tozo banda, tozo encore ya Doudou Adoula, lobby déjà encore ya Doudou ba check yango na Funerarium ya Bruxelles bande ko bazala ki wana pona ko kabola mawa na famille ya Doudou Adoula to mona ki plusieurs tout le monde est présent, il y a plusieurs figures emblématiques qui on a pour la Doudou Adoula. Mais les musiciens na biso, les musiciens bozana Porto, bozana Paris, bozana Londres. Mais bozala tout boya. Boya ko rendre ndeko na bino Doudou Adoula dernier hommage parce que le 18 après messe il y a ndeko na biso Doudou Adoula messe na ye après wana corps bientôt et kozala rapatrier na Kinshasa yo zala na poto soko ke ata ko pesa Doudou mbota soko ke ko pesa Doudou mbota sukate au moins te que ça la bien te parce que semaine prochaine corps ezo ya déjà boye na Kinshasa corps Doudou Adoula ezo ya déjà boye na Kinshasa bisika pi Doudou Adoula akokundama awa parce que Josa Onyo Kalongo na gouvernement na biso baza déjà prêt pour na koyamba nzoto ya Doudou Adoula côté ya passe cost tozozela toujours programme ya matanga na ye tozozela toujours programme mais pour na dakumunda déjà tozu déjà programme que à partir déjà ya le 30 janvier messe d'action de grâce et kozala na résidence familiale kuna na Livulu bisika pi pasteur na biso excuse bisika pi pasteur na biso Christian Kimbukusu abanda ki ko vanda et le 31 janvier veuillez mortuaire et kozala na terrain GD à Lemba parce que dakumuda aza mwana Lemba ba concert na ebele abanda ko beta mingi na terrain GD wana et voir même temps a commis pasteur je crois ba prédication na peu mususu abanda ki ko prêcher na terrain à GD wana na yango corps ya dakumuda et kozala na terrain GD pour que et permettre na mututu aya ko rendre pasteur na biso Christian Kimbukusu ba dernier hommage. Ça fait vraiment mal les loso qui makambwango ekomi ya kokabola moi division ekomi particularité boya zaboye ya satika ki na muziki toke koponela e nani kombo yango ni terrain GD. Ça fait mal. Na terrain GD na insécurité totale ezawana.
dede na bano bakoma bakuluna parce que GD wana bakulmiyibe bakobazala na commune nini ngaba musuba uta ba mombele pona koyana koyiba batu pona koana ko créer des ordres ça fait vraiment mal bunge bozo d'accord edani ministre biso mama ministre culture et art corps atende kona biso da kumuda elinga ki ata kolela mata na Ave Maria subo moni Ave Maria moyente même bisika obo memaka to ba chaki bo chaki ve mortuaire ya papa na biso nani de fa na la grâce wana elinga sala pata bien ke na libanda boy kena libanda boy bongo soki mbula ebeti parce que bande koti ba sali programme oyo ba se rendre compte na programme PM météo na biso parce que météo et lobi que temps et cause la boue mais dommage biso so debi ba météo na biso awa ya Afrique ezaka tantôt plutôt et ko ba ke date bo mbula ebeta te o sutuka bo mbula ebeti. Donc, côté en tout cas, maman ministre culture et art, le 31, ezana no mwa musika. Soko kiko kata mwa mawa, passer na biso da kumuda, ale la mabisika, oyo esengeli pona ye vraiment. Parce que boza ebele, obo bina kape musique na ye, bo bina kaba danse na ye, ba linda wana, na ba krene ya mususu, e kimingai. Hein? En tout cas, tout ça là, tout matanga na ezala bien parce que ko ima ezala te côté famille na ko ima ezala te et pas il y a ba ex employé na donc to luka vraiment to mettre tout dans l'ordre to la sabolingo partout division ezala te donc ba musicien tout musicien muke musicien munene na musique azaka te bango nyonso bazaka ba artiste donc to luka pe to lela pasteur na biso da kumuda na kimia to pe c'est vraiment ba hommage aux ezali d'une narona et voilà on a écrit quelques informations au état là qui ba obsèque ya pasteur na biso da kumuda voilà nazongi siko côté artiste et musicien Koffi Olomide pona ko la musa susu ba fanatique na ko la musa ba Kofiette Kofi Phil ko ebisa bino ke rendez-vous ezamoko après le 15 février à Londres Koffi Olomide azali ko se préparer malembe pona concert na ye le 19 juillet na hippodrome de Vincennes concert cause la concert historique et concert ezali concert il y a vu pour un artiste et musicien Koffi Olomide et pourquoi pas na ba musicien il y a quartier latin international parce que belé au bazana quartier latin nanu ba nyata salwana te nan ba nyata place wana te ba chaloko na bango na hippodrome ba ancien musicien quartier latin au ba vivre na Europe et belé na ba kota hippodrome de Vincennes donc occasion ngo pona bino ba ancien quartier latin occasion ngo pona bino ya ko luka déjà ko contacter Koffi Olomide pour na concert oyo ezali ko zela penza amoureux tout ya bonne musique bazali ko zela Koffi bonyanga na États-Unis na yebi ke yo ko zanga te Koffi bonyanga na États-Unis na yebi ko somba vraiment ba biyo ko somba ngo na ndenge ya jeté hippodrome de Vincennes donc na moment o nazo sala émission donc billetterie eza déjà ouverte pour na mutu nyonso alingi kosomba billet et puis ba billet ezoteka na Fnac donc so kotika na site ya nani ya Fnac obina za besoin na somba billet pour na concert hippodrome de Vincennes okomona ba information tout ezali ko se renseigner ba kolakso ba ko guido et puis osa nini okosomba o ezali billet na yo pour na concert oyo et à partir déjà il y a 16h du 7h porte et kozala ouverte pour na mutu nyonso ba porte nyonso kozala ouverte pour na mutu nyonso aya kokoda bo balanga ba tindeli concert ngoza ya moi oui concert eza ya moi parce que place wana bison soto yebi ba porte nango fungwa makana journée à partir à 16h 18h à propos ya bato bazolo baza ko se poser ba question belé nini hippodrome de Vincennes nango ko faire obeta eza concert ou festival bandeko Bozaï a besoin Koffi acha date. Koffi a pesi bino date, a dévoilé date qui concerne hippodrome de Vincennes le 19 juillet. O bobande ko douter nango, o bande ko ba ki concert et kozalate.
et bobanda ko ba concert oza ekozala te concert yango wana affiche yango wana soko koti na site partout ok na FNAC okomona ba détail omona nde batie date ya concert siko bolingi suni ezala festival ezala concert l'essentiel Koffi Olomide asi apesi date ya hippodrome de Vincennes le 19 juillet 2025 un point et un trait siko bolingi suni bolingi boluka raison yango anati bameme bino ba nini sala sika bameme bino place sika bolinga ba Koffi bimisa bakombo ndenga yakana kombo arena bino so koma odiembela na arena o arena songolo arena boyebo siko hippodrome de Vincennes pe yangwane ye bozela ce Koffi si sobeta hippodrome de Vincennes na ye après bino ba mawelisa bino ba malanda ngulu bokende ale bobanda kobeta hippodrome parce que les guides asala kisi bino nzela concert wana eko échoué te concert wana eko raté te mais no moko te ko ya po esa nini e intercaler bebisa makambo bosuki concert ezali pe ekozalaka oyebino yemo Koffi Olomide ekozala eza déjà donc coup de chapeau na Koffi Olomide et bazo signaler nga déjà que na moment oyo ba challenge déjà esi e bandi pour la nzemo na biso boutique na epucha donc bravo na Koffi Olomide bravo na JR33 bravo na ba musicien tout ya quartier latin international bravo na bureau oval tout ya quartier latin pour la musala kitoko bozo sala quartier latin lelo tozana 38e anniversaire mais orchestre ça toujours évolué bien orchestre ça toujours à la hauteur orchestre ça toujours à la hauteur donc côté tout classement kolobate parce que batu baza toujours kolobela Koffi Olomide tozomona ye na ba émission la biso na ba YouTube tozo côté na ba miniature par-ci par-là Koffi Olomide soit salika sortie médiatique na ye mututu il faut alobela donc hippodrome de Vincennes ils promettre déjà parce que biso de Koffi Olomide répertoire na ye ekuba wane ezate ko non ça qui fanatisme oh te soki ceci c'est là non nazoloba en tant que Sylvie Bahati donc journaliste non ça musala nanga nabike po concert wala ndezabo Koffi ko banda pa banjango ata 13h si soka beta ti 4h du matin ozanga nzembo beta te po ako yemba banzembo ne nyonso boko senga misusu kute ko tikala parce que banzembo oneza talebele taka 47 albums à succès ezawa non 28 hein? Oui 28 albums à succès pour 47 il y a 47 ans en carrière ils ont belé c'est beaucoup de tout ça artiste na biso Koffi Olomide chance parce que tu es que avec yé donc nous avons confiance jamais décevoir biso pas otika jamais ko décevoir biso et nzambe akozala toujours wana akoztamboana elongo na sepeli parce que artiste na biso na ba déclaration ne auti ko sala pour na concert oyo alobi ke nzamba zana kati et puis beaucoup plus à féliciter ba tout o ba sala qui est confiance abi grâce na bino ndenga nazali bino nde ba sala nga nazala oui to boite nzambe nde muta sala ya zala mais ce to zongi côté carrière musicale na ye eza bino ba fanatique nde bo sala artiste nde bo sala ba musicien to pe ba artiste nyonso raison pour laquelle Koffi Olomide aza reconnaissant envers bino papesi bino merci abibo somba ba billet na bino ndenge vraiment esengeli. Bravo Koffi Olomide, rendez-vous Zamoko le 19 juillet 2025 na hippodrome de Vincennes le 15 février na Londres la Mboka Baba Marifa côté à Ranson le 15 février na Paris. Pour nalelo vraiment tout ce qui na biso awa. Bah merci ebele na la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja papa Madame Mami Wanja Motema papa Misha et merci na Dani Chimanga papa Darvi, merci na Kofi Bonianga na Katia State, merci beaucoup. Kwami Chaka na London, Oga London, Bisiko Zalina Kin, bah bon séjour na yo. Pour nalelo vraiment tout ce qui awa
et tokutani prochainement pour un nouveau numéro ya émission na biso. Bye.